Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Merci s'il vous plaît. Merci s'il vous plaît. Pepper de Viva. Bana Pepper de Bolakisi de Rouagi Sasa. Et logo Togo Sala film Wotikala éternellement Nagacha King que Pepper de la et de la terre. Papa. Mais Nagolobama Ningite seulement. Nagolingato Betanem Zembo Père à quoi il a dit dans Nagacha Abidjan. Togo Betango vraiment bien mais. Mais pas accompagner Bissoa. Donc, à l'ingénieur Bétan Zembo Moro, ce bateau va l'image, à comment on peut en rapidement. Les deux ans, Botomie, Baraté, attention, d'ici, tout ça. Est-ce que dans ta carte, merci beaucoup. Il y a un extrait donc on va continuer à combat mon côté. Esprit gaga et zalana.
le vieux musée Papa Wemba, Chungu Mbadio Pene Kikumba, Akoufi, l'arme à la main, artiste juste au bout, Nandenge Molière, Akoufeli, na podium Azoyemba, Alobi, Oliobo Annulé, Nunulu Oyo, au prévoyant qui va faire le 24, pour profiter d'un mot pour la ça. Ma condoléance, la Mokonzi Mboka, na tout le peuple congolais, tous les Kinois, na tous les membres et à PPD. PPD viva! Combat le peuple congolais, à Bundaki pour la besoin démocratie. Na date il y a 26 ans de cela, Bawe Bazalaki résister pendant 32 ans. Bango tout, Basalaka, Lingomba na Bango wana. Un pays na Moussoussou, Bazalaki résister la puissance, le peuple. Le 24 Bandimaki, que le peuple a makasi koleka Bango. Ils ont été. Bango tout Bazalaki wana. Le 24 wana, c'est mardi là. Bango tout Bazalaki wana. Bazalaki na ngambu moko. Bango nyonso ndenge kobona ka Bango. Bango konga ta moko te Bazalaki libanda. Bango tout. Si 7 ans après, Tozalaki koyayaya. Dictature ezongaki lisusu makasi koleka mpo mutu oyo balinga babengana. 7 ans après, azalaki makasi koleka kutu bango nyonso. Balongola bango nde bakotaki premier ministre. Soki ba SRPT, soki banini, bamakambo tu ezongaki na maboko ya bato oyo ya kala. Baparti ezalaki ya konguluma. Démocratie, ndenge Joseph Kabila concrétisa yango mpona mbala liboso peuple akende maponomi 2006, 2011 na boye 2016 tobandi koyoka mwa nungu mwa danger bandi kokota na esanga yango wana nasengi na mutu nyonso azali na préoccupation ya peuple oyo azo se sentir kazali na peuple à partir ya lelo zala mobundeli mboka, zala mobundeli démocratie. Et au nom de cela, quand nous avons la constitution ya sika, totiaki article moko na katiwana, oyezo permettre na Congolais nyonso. Ceux qui sentir que la démocratie est commis en danger, au telemi, au bundisi bango, ezala batu ya libanda, ezala batu ya kati, ceux qui mutwabandi, alingi a tia moi mobulu na ba institution démocratique na ndenge boponaki Joseph Kabila na masilisi mandana yete ata soki asilisi avant maponani esalema azali kaka est-ce que boye bakango c'est que azali kaka soki oye kotia mobulu tokotelemela yo na nini na article Bamama olati article 64 botelema batutu bamona etumba na biso ya sika ekomi article 64 botala coup sur coup ndenge alati CGA Shadari mama yeyo article 64 ezali arme de destruction massive na biso tobombaki yango mpona mungula yeba te bango bakanisaki ka article 64 ezalaki mpona bango nzoka nde bato batiaki yango babiso yeyo ntango tomoni ke barebele oyo ndenge bayaki soki tosalaka angele te balingaki babotola biso pouvoir na liboso ya stade est ce que bomoni bango bango baleki wana bomoni bango basali sangana me bazali soki 43 mawa bale ezobetama kuna baekipe nini kutu bapeti bayobeta bale bango mpe bosala mitini toyebisaki bino komeka mozingo na mosapi te mai eza mozingo tro na kalamu wana po koyekola ndenge koyekola makambo ya mai oye bozali il paraît 48 bakorige mosusu bakoli 48 mais ça fait plus d'une centaine de partis baza na 48 personnes bongo boye ata mundele yango na libanda kuna aya kotia mobulu pote bato ya mike boye baya koremplace bato ebele bakongole nde batelemi boye biso mpe bondimi eske bondimi démocratie ezalaka volonté ya peuple yango nani
Peuple yango nani? Oyebisa bango bala terre na ndenge kaka ya ibenge boye mokonzi na biso. Bato ebele basinye me ye kaka matale mata. Yebo alobi Kabila mata. Kabila mata. Kabila mata. Lelo eza nango ka entraînement na kamwi ndenge ezokamwisa yo. Eza nango entraînement tala kaka. Tolingai tobeta yango dada rapide. Mais liwa ya papa Wemba yo kobebisa makambo. Tolingai to supprimer yango me tobi te. Aza artiste akufi na kati ya art na ye. Tosala hommage na papa Wemba en même temps que tozo kanisa mokolo ya démocratie. Danger tozo sentir na bato ya libanda na bato ya kati likopa na bango mpona kobebisa démocratie ya bana mboka. Tolingi tokebisa peuple na biso article 64 wana arme de destruction massive na biso artillerie lourde tobombaki na sima po ete bayeba te bango bayebaka te ke bato batiaka article wana na kati ya constitution nde biso ntango tozosala bacommission constitutionnelle totie likambo wana mpona ndenge barebele bayaka koyiba biso pouvoir tobi te mpona moto abandela azongela likambo oyo lisusu te na mokili ya Congo. Il faut totia article moko okosala ke soki moto abandi kaka kotumola démocratie totelemeli ye nde ntina ya article 64 elingi koloba soki baponi yo te zala na pale na yo soki nanu baponi yo te oza présent te. Il faut kozela mokolo bakopona mutu mosusu aremplacer Kengo Adondo, aremplacer Joseph Kabila, aremplacer Minaku, aremplacer bourgmestre Kadima. Il faut bapona yo nanu soki baponi nanu yo te zala na pale na yo tanga ta livre soki eza na eloko kosala te. Affaire eza nde koto yo PPRD ezokonza mutu bamekaki mwa lisanga moko boye babi akomi so 48 yo momoni oyo parti moko eza majorité présidentielle te mais na minute oyo na mikili nyonso bamboka nyonso bagrande ville ya PPRD ya mboka tosali baréunion en plus batutu ya majorité présidentielle bana baréunion na siège na bango. Kambere